congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya solo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Ok, merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Belé Kolanda. Émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss M. José Didi Lipumba. Merci beaucoup à notre manager M. Junior Boukson Boukassa Ampero. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 Gigaya Willy Moucheni. Koda Mboko yo grosse moulina plateau na Zanga Morote. Merci encore à Dieso la London grosse moulina Anga Morote na plateau na Watis de Toyo. Yangozo Bimisara Bamusu Mbaba l'échec. Moi si ma grosse moulina zanga moté na plateau naza déjà na Marcaus grosse moulina mais ça robenge mota makambo. Quant à moi déjà j'ai dit bonsoir Marcaus. Bonsoir. C'est plus le monde on est au talanga après répétition et puis voilà. Malgré ma fatigue mais je tiens toujours à respecter la presse donc celui-là quoi. Ok, merci beaucoup. Marc Aouz Tangunanu, Toyoka Kisango, Biso tout temps, Toyoka Kinona, on a question Panayo, tant Toyoka Kisango Yazo Bozi Oyo, Azala qui peut porter parole, à Sali Moussala, Moko Mingi pe émission, à Sali Moussala, oh, ya musique, pe moi Minga, Lobeli pe musique, moi Mingi, tant Toyoka Kisangone, à Koufi Marc Aouz, et ça là qui ont dégainé. Et ça là, on a passé dans mon thème, donc Zobozi, Aza, parmi bateau, Batagi sont. Il y a comme on a l'ito, il y a patron qui a fait rigoler, on a orchestre. Donc, tant on a yaki Zobozi, Mbalamongo, à Talinga Boy, tant à Talinga Mbalamongo, qui me pas mon continent. Abi président, on a des guerriers, tant que Bisoto Yama solo, il va casser la tête au monde, on a les gars na TV, on a ready. Abou ndaka bien président, il y a solo dans l'écran, au Saranate, Moussa la pegi talk of visibilité, propriété, président, tout cas, ce qu'on se fait dans la chaîne, et au sala bien featuring en Ganaï. Donc, ça parmi bateau. Oyo tsaka bena son ya malamu na lito ya patron nga pour engager nga na boulot Zobozi et puis tant to bandi siko ba faire écran to remet roleka na ye donc Zobozi ninga la yo na première moto abima na fiche pena ça c'est interdit que non les padres ça les mouvements donc aza moto moko boye oyo aza na to ça na ba souvenir rebellé envers président na biso envers mouvement pour à part ça mon ngenge président mon ngoto président bota on a kitamo moi grandi dans ngoto donc eza pena makamoko bayebani etake bana ngoto mais Zobozi pena muta salanga a sala pena que non li solo nanga na lito ya les padres ponga na zande na zalelo. Merci beaucoup. On a un témoignage moko pour si l'Al-Qaïda on a betara si l'on a betara penalty balman on a tiré mundu qui na garder to kanyo koti na kati na filet donc eza bilo moko boy to travailler on a Zobozi si l'on a bien en Al-Qaïda ou so tali munanda ka go lela mutako funda wato se loko te alobi na ngotangi comme on était mutako majité na parler si l'on a to travailler on a Zobozi et puis souvenir moi on a tika ngo bando kanganga panzi ko seka te utana émission mo boye bigakati non to ke poto te relation non te ba seka non to évidemment ba costa diomité to ba costa couleur de to évidemment so ba gabi to ko à l'époque donc on a donc aussi lycée mission ko beta makolo donc so bo beti makolo bo lugi place mo bo garé avant ko garé faut ko benga to sous prêtre mo bo so la ine to benga à l'époque Johnny Augusto producteur na biso mo beta biso na Lubumbashi avant to kende ba nord bandu le belé ba premier ndu le bena mouvement producteur na to benga yo na ebisa yo grosse mouli abisa biso bo kotal dar bo commander déjà bo liaka et abeta biso numéro bo kotal bo commander bo liaka bo zo bo sebisa ngama ka osia neni c'est bon to kota déjà to banda rodame to koti bobu momi na tuni so bo dame nini oyo ngana lobi na hamburger tala hamburger gaer batelanga zo bo si batuni odame ni oh boyela ngama ya mulanga muke de ba si batelanga na moni dado je me flou donc ami soli mai tant que ce producteur a été à refuser mai là qui est comme dans bouger on est là tigala donc souvenir là là so bosi ngolo ami so ngamba aussi damiko siko da basi bataki mbimbi yo biga sera na ndage bandaki sika donc to mona on a habité ne port de Kenya encore plein de liara ba soso batilinga la bandiko dame siko na dame na contre temps na mutema mutu neto yaki neto ale na mokate fallait to dame mais ne na boki siko dame au ba elimba mulanga muke mama na ngai producteur ine producteur ate des ate toi des dodo ba presque ba senga mbongo papa bo pesa facture na mo so boze bisinga
Makauzi nini ngala futa mai na ngala leka. Zobozi bopunza. Abi na ngala futa mai na ngala leka. Nabi ah. C'est-à-dire yo me paye bord na yo, butono c'est là ayete. Un temps naleki di bana zo raisonner na bimo neni. Nzonde Soboza kengeli ba moni producteur wana zo parquer déjà car non rara Soboza benga fi wana. Oh yelanga hamburger, salé nga poulet frites emporté. Oh, ce qu'on a compris de muto poso la ro commandant la boy. Producteur à côté. Donc kota suga bisanga je oyo bakota ngo boyete magaw so muta promettre loko ko lugana wo so loka gayardi. Yaka melalo mai kanangi so gayagite. On suga nedi. Donc style agricole, il y a des côtés rabakati, opération on a yé, tout allait venir donc tout ça allait venir donc on a eu ce coup le série. Zobozi bopunza. Ok, merci beaucoup grosso modo na kitaki na famille ya bazobozi na tuni bango balobi non bamoni porte-parole mon côté bamoni et muto ata mon côté ni artiste était na tuni po à travailler qui avant pe aya et pas faire égale à Jésus de Niance à travailler ka pas Kofi Olomide na tuni est-ce que bobenga qui présent Kofi Oto benga qui mais à réagir tatikalo répondre biso tatikali pe ko benga biso te na tuni bozo mona ta présence moko ya ba présent ya ba musicien te ba leader ba artiste était bozo mona ni ba appel ni présence na bango ba bisi biso loko sala ki biso kaka bien ba lobi to moni ata appel ya ba leader mon côté mais tout ça quand on appelle ya leader moko loko la faire égale à Jésus de Nias ni Kaboloni na yende vraiment oyo azo benga biso de tous les temps de tous les jours pour nous avoir toujours évolution ya ndenge so ki corps to ko bimi to ko récupérer ou soit to kende poto kende ko lelango et sala ki biso bien yango grosso moyen na kitina bité na luka marka house na tuna épée par rapport à ça. Donc, yo biga les padres, on a un partenaire il y a depuis longtemps. Donc, à Roti Katega, donc, à participer. En plus, biso tozo ya Angola wana. Tozo ya Angola les 26 déjà tozo la wana. Na biga on a déjà tiré mais to releka to déposer ma fleur na biso et pas ndeko na biso Zobozi paix en son âme. Donc, ezan zela na biso nyoso. Ngala banga nga suli wa te gande to ya gande be to gazé moro donc na mo tala ngora boy donc nzamba zwara lokumu ezala mu kolonaye donc biso ba wa ye to tsikali na passe na motema mais ezan zela na biso nyoso donc c'est ça. Ok, merci beaucoup Marc Aouz. Question dans le sujet qui mingi to moni wengi musique à maison mère déjà États-Unis faire fali pour pas décaper la merveille pe bazo ken États-Unis mais tout que côté pas faire rigolo à Jésus de Nias ni Kaboloni na to comme on a trop d'élevage mais toujours Afrique na habité et stratégie ni on peut tout cela qui États-Unis ya bino to moni peut-être jusqu'aujourd'hui États-Unis pe ya bino to yo rara Afrique c'était dire quoi. Programme ya batu donc etali bango na kona bango to ebike ba défait le terrain comment na batu ba go beta idéologie mutu na mutu mais biso ne doit boto na calendrier na biso oh eza calmement tozo landela ngo na bo kebi nyoso donc programme na biso ndenge zalaki boye to so signer contrat na batu programme oh biso to na boko les 20 to déplacer pour na Luanda to beta na ba province on a tout to za na ba lukapa to beta na ba dundu donc tout ça so to sidisi to zonga wa to avion poto kende Tanzanie to beta na Dar es Salaam so to beti na Dar es Salaam kolongwana to beta na province Lubumbashi na bango moko Mwanza to beta na to prester après wana to zongi lisu na Kenya na Nairobi et pas général def ve José Kabea na pesi mbote Pichu Mandala donc to zo lisu na Nairobi wana kolongwana nde to zo na concert na Dubai. Donc, biso un concert, il y a des fêtes, tout bazo béton, il y a $5. Et ça, un concert, il y a producteur, normalement, n'engue de béton, tout ça, on a tourné, na biso, oh, il y a bazu, tourné, na mamba sala, et tali bango, na quoi, na bango, mais oh, il y a biso, et ça, il y a biso. Donc, c'est un peu ça, n'engue les padres, aligné, marga ou zatambola, n'engue. Ok, merci beaucoup Marc Aouz. Question nanga mususu ezalaki tomonaki bobwaki la biso nzembo na biso ya tutiezi. Tozo bina tutiezi wana na facilité clip wana rien à dire rien à commenter. Et puis to yoko mona tozeli album na biso qu'est-ce que j'avais dit bima to moni non noté album na biso qu'est-ce que j'avais dit bima to yoko mona bobwaki li biso lisusu deuxième elo. Te wana zabena eza deuxième elo te za
parmi les chansons, qu'est-ce que j'avais dit dans mes cœur. Donc, Nzembo on est un disque. Oui. Manix, Cashman. Donc, les gens qui ont bois Kiango, ils ont été bois Ginda Mouté, ils ont eu un disque, ils ont coffré mon maison, ils ont retrouvé titre dans la carte. Tu peux faire exercice, Nzembo faut aller Kemba clip, il y a bien, mon leader, n'est swag, n'est solo, texte Nzembo et Vanda. On se comprend que quand on a un étage, j'étais là, on l'a massonté. On se comprend que malobandé en goana. Momi penada ba beba na jo. Azolo bagindumba na ebo salate. Akoti mombongo oteka makala. Makala nesko bakile bakima po. Ekanga na ngo motote. Maya miso afanda so azolela. Eko ya ligoya makala. Makala ne pesa na su motote bakile bakima. Azolela. Tala. Ba contrôler ba texte bazo sala. On se comprend. Donc surtout facteur texte c'est tout bête c'était en tout cas il faut pas se attendre mon Nzembo faut le bara Nzembo lobby clip lobby donc tant to bête un coup une flamme qui me côté on a le qui finit la récréation les choses sérieuses vont commencer et puis ça vient d'être commencé bon mon le roi ma kasi ba tout na biso ba fandi kimia o comme tango ba kulutu mu kolo siko ya bogi plan au monde ba petit ba côté ma dessous. Donc vous va faire la concept dans musique. Marcaouz, merci beaucoup Manix. Nzembo na biso ya Manix au paysan vraiment Nzembo tozoyo quand on na quelques jours vraiment et banjo kota déjà na mato ya bato. Bango ba bisinga grosse muliso yambeli biso Marcaouz po ya zara muta vérité mota makambo. Ba boakeli biso ngo rapport na minute logo ekangi eza BMT yango ba bité biso pe photo boaka ya biso pe ba sentir. Non, ouais, c'est la Ligue des Champions, comparant à la chanson mais Pefikinte. Ouais, c'est la Bundesliga, c'est le championnat Moussoussou. Au moins, Moutaro bête bien, abimi championnat en catégorie na bango. Ouais, c'est la Bundesliga, c'est la Ligue 1. Mais ça, on va lui coller le championnat au monde, Cristiano Wabeta. Ça n'a rien à voir avec Pefikine, Lina Foot. On est à Lina Foot. Donc, bon, bah, on va Kabola. Moutasala judo dans le bar, comme le Jigoro Kano. Aïbiti na classe, la première bagarre, deuxième, na septième bagarre. Donc, biso, to sa catégorie, ba lourd. Tant aux autres, ça va ils ont bien, selon division, na bango, bazo beta. Et ça, division par division. Ouais, ça va Bundesliga, la Ligue des Champions. Et ça, kilo, maka, c'est Pefikine. Ok, merci beaucoup Marcaouz. Siko, cette fois-ci, tu as l'album Nabuso, qu'est-ce que j'avais dit pour quand? Si Dieu le veut, décembre déjà dans le Tosso, déjà tout bois Congo. Et puis, bateau c'est la bé fautif, n'a mouquette. Bateau c'est la fautif, n'a mouquette. Marcaouz, tu as une photo déjà dans l'émission de Salaki. Marcaouz a lobby ce qui nous bonne et s'inviter à comédie Mbika. Barola qui s'appelle Bota la Marcaouz. Oui, Nassina Loba qui a bien au Luga Bafi. Nazi joue un nebo sa Bafi au Lugarana. Bon Lugarana Bafi. Beaucoup de gens ont été pétés pendant cette donc Nassina Loba qui Nzambe déjà ça pesa ki lopemba ba koko pe déjà ba vutula ki matondo donc ba mutu déjà za carré donc chanson ana ba to ba zelango chanson mo trifazé no bengo chanson trifazé pour na yembi Berado le prince des amonda millionnaire na yembi ne chapine plein de grâce et puis na Bossanité Moussa Chapembe Blaise Lomingo fashion ya na Jackie Lomingo na Lyon bazo c'est la fautif bazo c'est là bas savourer Babilo a bien été, ça m'a basé dans la calme. Nettoie la tournée, boye, tambola na ba tournée et au permettre biso peto so ba site, il y a bien pour tourner ba clip pour Kinshasa ba faire un clip, frère un clip ba silisi ba site na ba clip na bango to za sur na site moroté. Yango to zo profiter ceux qui to bimi to luka place moro au sala. Mais oui, c'est ça. Voilà, ok, merci beaucoup grosso molina ya mbagi pe wa sa collègue no pe mingi na ngambu ya fali pour pas dicap la merveille na kombo ya Deya Juno ya ebisinga na grosso moli bisinga na za lokola yete nga na sala nzembo na nga e beti kangi niveau na okende lisu États-Unis dans na tiki ende sentinelle na nga atika la rare lo ba maramu na ngai. O mutso ba yebi to fo sa no fort ba yebo na ndako so ba tielongi no ba tuna. Ah, oh ko bilali be musicien. Donc so batie longi non il faut bailler bagé non wa wana Marcaouz o so batie ba otune ngo o nani o baba yandi mo subeni o ba bilongi musu ya bilonga théâtre yana bilongi musu ba théâtre bala ba bogar mais bilongi na mo ba déguisa e ko kana ba mususu donc ça ba question mo boye donc muta fa na ndako azo lukata musu Marcaouz so kipe na ba tseka ngane na boye na légende na bango ba tout batala ngai donc ce n'est que normal faut pas solo la bongo pona nga pe sa lumière ngane na bona na tante émission na bandi na bando solo la na no solo la ba
na ba figure ndenge wana yesala nga propriété ya propriété epesa remonter donc basala kuna yenoka normal oka jike mokala na venu ake akene poto mais faut bayeba yo so leki wana nani oyo nani maka ozosala te maka ozobima osala tourner azokende na mpe zoprogramme fo yebisaka bango ti baoluka besi botuna nzembo ni bosali ezobeta na bare ezobeta na nini donc biloko ama nzanza wana donc nayebi te baomaka boye soki aya tini keso moko boye babenga batieka oh mais luka no bisala yo mona ndako mpe na so batie elongi no batunaka o nani bato basongisaka yango nde ya très important luka no luka bayeba yo koluka teke no boye wana bapeti na nga bapeti moko boye na idole na bango basambela bakoma lokanga donc ça n'a rien à voir. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous posez un concert à quand même collègue no pe oyo bosala ne moi musala moko boza pe na moi ba niveau pe na cadre ya boulot pe moi élevé. Est-ce que ça concert pe nzembo ne pe tant que guitariste et ça pe na mouvement et simba? Si on tangela ba bato ba mona nda maka ozolo bela nani ba yebi na muto ote to bebi sabaloba. To bebi sabaloba. Maka ozufa s'occuper la muto ba yebi ye. Tango otsa bananda ba tula ala nani yo. Nani ngo wana. Et le gars ah musicien nani faut attendre leader la baro pour voir sa référence à muto. Mais ça le biga Mark House. Donc yo biga donc ngana s'occuper la biloko. Tu vois biloko ba biloko manzanza. Wa biloko manzanza. Na niveau on a dit. Ok, merci beaucoup Marc Aouste comme n'abisso vraiment cochité pour vraiment naïe ko surprendre on a lieu de répétition au banda qui depuis 10h ce côté ça déjà il est déjà 20h quand même na respect à presse au permettre tout tourner tout comme n'abisso vraiment cochité mot de la fin na yo Marc Aouste zo lobani na monde entier zo zo attend Rolanda biso puis o ezoratan ya Rolanda o pe ya rosepela no pe ya rosepela na biso ba yo to transmettre bango message. Message dans le bas, bah tout déjà bah yoki moi sous pour notre série bah yoka ya cashman bah sentir niveau ya les padres chanteurs bah fanatique na bah ça la bah artiste donc hier sur réseau bah bah artiste bah fanatique à présent na biso wana bena donc bango mo bah ebisika bazali to yebisa bango tout ça na course na motuté mais tout ça après donc ozo benda ba Jordan oyo ata mutaso lo ba uti côté ba défait le tori wana o mone na Jordan te na makolo botala biloko ba yela rabino. Donc, on a la base logistique Los Angeles, Alain Zola, dans States, Ayebi Patrick Mbobo, ML, Naebi Sayo, Bazawana, donc encadrement toujours Alain Zola. Dans Los Angeles, donc, Bayebi Taxi, comme on a ba guitare, on a bétara tout, ba guitare cher, nini outra, nini, donc, différence y en a. Donc, on a Ayebi Sabango, c'est la fautif, nze monanga chanson triphasée, Kalamingi Tezobima. Nous avons lancé déjà comme prêt au bois. Donc, si Dieu le veut, décembre déjà, tu as la banque et puis, nous avons Yebisara Banangola. Nous avons hérité vraiment la congolaise. Donc, Bilora 400 tabarité, vraiment Yebi, Laskoni Mbouza, Yebi Gaga, Jimmy et Sabé, Dadamu Kuna. Donc, Marc Aozazoya. Donc, Kalaming était tout le monde, on a bango boss John Dombele. Na ya mère na biso ya métier là. Kala mingi te ba mona biso soto longwe wana mbala moko to ke Tanzanie na Dar es Salaam soto beti na Dar es Salaam o eza biloko ba DVT est-ce que biloko normal producteur a tembongo na ye c'est DV loterie ka po bino boke États-Unis te ma yo ko mona ba États-Unis ba on est uniforme combien ba kenda mona concert na ba na TV botu na bango bo kenda wapi concert na bino États-Unis o beta na TV o mona concert mo ba beti na ba kata salon net zo bo kwa na soni ko tsongo image pas ni ba tsaka image ba ndula wa utawate. Au sommet de concert, moi, à mon tour, à les États-Unis, on a dit, bah, image, il a raté. Au bêtis de faire, ok, na quick, mort, papa, au bêtis les bateaux, karaoké, au bimio, ok. Bâti, on a on a besoin, il y a banté, il y a bien texte, il y a bien. Donc, biso, si on a tout ça, les Nairobi, na Kenya, tu as bête, tu as bêtis, donc, général, des fois, Marc House, na oye, ya, venanga, José Kabea, na Nairobi, na zo, ya, les sous, tokuta, na les sous, donc, Pichu Mandala, donc dans il y a les sous-sous locaux Salarara, la tactique de G, Bamassa tout Washington, donc on peut se remonter, Tozoya. Après on a toqué Dubaï. Donc toqué Dubaï, donc yo ebi Dubaï, Dubaï paye la Afrique. Et on continue. Dubaï là wapi. Mais faut même ça barout. Asie oui. Yo do tanga, Asie. Asie. Ya lo bien Asie, Asie gara, to ça. Tout ça à Dubaï, tout ça parle là-bas concert à Kafu donc balobe là-bas orchestre au tigala, badanyo yo, na badanyo yo, ba ba au tigala, balobe là bisote,
Bah ba orchestre ba otikala ba de belé bo pesa ba communiquer na bango ba otikala ah ba tiko kengela rabino ah. Donc yango wana information nga yango wana pour nos succès na remercier kaka Bérat de le prince des amonda millionnaire. Azotalanga papa na warel mambota trop na pesa mote na Costa Diomi kala mingi te donc talaranga Kitariso va pas trop appuyer là car Costa Diomi kala mingi te bo mone bende pena donc en direct de bon ma pasta pas dum pesa obimisa donc Costa Diomi Costa couleur appuyer là ka botu na bango bano bana musalo ala na banani o mona otangolo ka batanganda lotoko ba mo grosso banwa donc relation na bango la limité donc muta boso oyo kutaranga na biso il faut lier otonda faut lier bena otondi o meli mai o ken nzongo tongo li lisusu boko karanga vitesse ya mulai o sakana te nazo pesa mbote na Patrick Mobo ML na ko bossana te Chesco de Lando Superman moninga Dani Panzu na bela donc le padre François Solibi non laisse tomber na ebité Fallon Boniato en direct de Paris mer doublé. Na pesi mbote na Panama na pesi mbote na Yannick Kayenga mon invisible mon kasi ya Gabi Tokodi de Bundes Zéphirin Lukoki na Bundes ba mbote ya trop donc nous remercier bango po na ebiso baleke bele Pedro Pembele na ce qu'on a vu Pedro Pembele KBG enfant mystère bazo talanga na ebité donc Diesola London likambo mabele sango ma Francis Bozo Bilis Machoko azotalanga na ko bossa na te chiko mabelema mais puis Dipiron Shungura a récupéré maramu na maboko donc au boy venant au Samuel Mitalio Salimukili. OK, merci beaucoup Marcaus, merci beaucoup encore à Dieso la London place bien la grosse mouli na se retrouver na London City on a ba colis nange yaka gratos et puis moi et Pacos nange yaka. Merci beaucoup aussi à David Olito balobi moto moko bien, merci beaucoup à maman Emiline Zemba motema ya tous pepele ya mbetolo artiste Tonke Deya. Il y a un mouvement qui a fait rigoler Jésus de Nias Nika Bolonina. Tokena na album na biso ya artiste na biso na combo ya Fabricas Metinois des albums Antidote et puis na Poison oyo ki ngondengeni. Et puis en dehors on est toké sous côté artiste na biso héritier Watanabe abwakeli biso na l'Europe moko BM Bernadette Masengo donc Deya oyo ki ngondengeni. Ouais, so bien. Il m'a bêté, ils ont bien, mais tout ça selon ce catégorie, il y a championnat, bozo bêta championnat nini. Il y a WW, bozo bêta Pefkin, Linafoot, ou bien la Ligue des champions Bundesliga. Donc on a mis un bon. Pour Batouba, il y a MP, qui est qui. Moussale, ça m'a bêté. Et c'est qui toque, mais selon division. Oh, ils ont bêta, c'est bon. Donc à la mingite au matanango ne bomoni renaissance elle na pefkin et lina foot et go mata to ebité sogi au comme coupe d'Afrique donc batu batimba ngalo bandinga bankale bazotala ba ebike non maga solo la donc na solo li donc solo li lobine bien lobine normal la chrétienté biloko ça bien mais selon division catégorie ça mon côté tout ça dans ba lourd tout bête compétition ba lourd on va aller contre Foreman et ça ba division mususu na ebité vous comprenez donc okay, merci beaucoup to comme na biso vraiment cochité pour to clore en émission na biso merci encore à David Olito Motomoko bien merci beaucoup à Fanny Bongende Ske acoustique merci beaucoup à Mopa Ofaï on est là on est ensemble il y a pas de souci merci beaucoup Marcaus to comme na biso vraiment cochité pour to clore en émission na biso mot de la fin na Marcaus. Mot de la fin nga bato balinga biso en tout cas bazala calme mais surtout dans pays autour de déplacer en tout cas bozela biso to bombeli bino ba spectacle ya bien bana ngola kutu donc d'ici peu de temps to zana bino to bombeli bino bilo bien to zana 5 provinces na bino et puis to suki ça na capitale na bino na Luanda to robeta toujours avec les grands producteurs Paolo Tudilou le sénateur donc il y a salarié morote dans so tali mo panzo mo na bena Serge Tata ki bokolo grand prêtre Bogar Bilambe belé ya pianga bambadi po bafalize ko katena linga ngo belo ne bambadi fufu na matungulu donc azotala na yo na soara na sala tactique que changer et puis bana ya Tanzanie toso ya wana ba masana nga ba Hitler nazo ya Tanzanie wana kala mingi te boyebi ndenge salaka so esili aleto Yesu na Nairobi en tout cas muta même biso ya producteur wa même orchestre msuba kinda ba sala ba mpia kasiko ayi asongeli biso pourquoi ça li choix na biso et ça parce que to tekaki biso to bata ba gain pour batu suba mo benga producteur wana ndeni no benga ba petit wana oh
Même si producteur la muninga ngana yo, ada commerçant so sala kimpia ka yo ko bengo lisudi. Donc a bengi biso poto beta concert à VIP 1000 balles. Donc yongo monito ye lisusu poto beta après toke Dubaï. Donc Gilles Nsana na PC ba salutation sigazali na yebi na minute déjà na Dubaï pas planifier terrain biso dozo komana du super temps. Donc le bananga souka base la chanson nga fautif ezoroya en tout cas na sorti si teme na yebe loro na sali et puis na yebi biloro na simbi pona eloro na ngai et puis simbi toute autorité vient de dire nzambe ye mo yebi yem taper ça pouvoir appeler cette opportunité makambo te vendre. Ouais, donc tout bazotalanga ba Ladi Galvan na rota bo kitsa mitema, Ladi Galvan na kitsa mutema, Gabi Toko di Yannick Kayenga bo kitsa mitema, Trésor Pembele na ebité so na lobani ni Alta Moda ba kitsa mitema pena on a ebisa yo Berado le prince des Amunda papa na Warel donc kitsa mutema Blaise Fashion Lomingo donc na ebité ne chapine de plein de grâce kitisa mutema biloro ya bien ezoroya ngane na zaboye nazalaka sir na biloko nga na nango et puis na biloko nga na sali to sali na les padres prévané monelo ki to boaki wana et là qui bena que non banze maman nzanze ali ya mayoto na chanson moko za le rôle la frites hamburger batsa ba ketchup batsa ba mayo même nzembo za bien traité bena na texte donc je manque le mot à dire. Na fier na musala du sali. Donc c'est ça. Voilà, ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci encore à mon boss, monsieur Socio de Lili Pumba. Merci beaucoup à notre manager, monsieur Boukson Boukasson Ampero. Merci beaucoup à Yaouli Mouchedi Ampero. Tous années toujours na kata. Azimba la mort avion qui c'est là. Azonga qui déjà. Ok, merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Yaouli Moucheni balobi code Mboko yo. Kosa couleur batika kosa rabino. Ba kosa hote? Ngana yebi Yaouli Moucheni de code Mboko. Ça kosa botika ba komo ba bosse se bunga ila ngona ko pala rabino de utisu wapi. Batu da ba yeba da code Mboka kosa couleur patron. Omoni biso batu mwindu to sala ki kwanga na likayabu to sala mbika na linga na likasa mama ba code na ba réseau za biloko mindele. Kosa système mundele botika la bango ba code na bango. Yo mo ba benga biso ba complexé. Pour la bongo code mindele yoko mutu mwinde ko wela code ya mindele ba nango biso da na benga na lokole wana za code lokole krokoto code lokole. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est le langage qui est marque à Ous. Maintenant, il y a le code Mboko yo. C'est Yaouli Moucheni, code Mboko yo. Ne tombera jamais, on est ensemble. Code Mzo le collé, la krokoto code à le collé. Pour va doyer la Mboka li kamboyali. Mais 243 et la moro kosa couleur ya mundele patron o ya sombela rabatu mituka ba code na bino na ebité so da sombela mutu vela be mixo dans nos sara na bomwana. Non, la mona oudi. OK, merci beaucoup. Ça c'est le langage qui marque à Ouznga na biga ya Willy Moucheni nde. C'est le langage l'humanité. Donc ba tout bayeba. Ok, merci beaucoup à Yaouli Moucheni Koda Mbokoyo. Merci beaucoup à Apocalypse Bella le millionnaire. Merci beaucoup à Diesel à London. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolia. Merci beaucoup à Maman Emiline Zembamotema Yabatu. Tous pepele Yambetolo. Merci encore à David Olito Balobi Motomoko BM. Merci beaucoup à Fanny Bongende Bongendesquin. Merci beaucoup à Mopa Ofaï. Quand des grosses moulières, le bras si tu solol, on te solol. Mais si tu solol pas, on te solol pas. Et on a grosse moulière. Ok, Nabino Rana Watiz yo. Mouswamba. Oui, vous avez les chèques. Compliqué. Merci encore à Mouna, artiste et maintenant devant la caméra. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, je dis merci, au revoir et bye bye. Congo France. France.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko. CongoFrance.com